Tango na yoka babetanga li solo na cha tembe me balaksinga vidéo et pesanga passi. Un pasteur, un homme de Dieu, azala neti porte-parole neti nani songolo fan ou azolo bela un musicien mokili. Vraiment c'est honteux, eza soni. Ngana ko tang d'ailleurs soko otuninga ba kombo ba musicien mokila na biba ngote. Pona yebi atanzemo na bango mokote. Vraiment wana zama beto yebi ke lelo ba ebele ba bandi be église lelo ba sa musala lelo à cause ya ba mabonza à cause ba biloko wana beto yebi yango bien. Bobika ne lilingi ya Pierre batu bazo ya bango moko ba obika mais bango te ba komisa ke ngo ba pratique et pas na biso awa moto bazo bimisa izwa lokola ba bimisa moto mbisi na kata lokolo siko tuna lokola moto comme fleuve. Se présenter d'abord. Je suis le pasteur Naemi Mbuta Soso ya Mobali, c'est-à-dire église Onazo Kambama, Onazo Kamba, c'est l'église Gestemani, église de Jésus-Christ, ministère Gestemani, Oyezwamina Avenue Wamutu numéro 56 na quartier Mombele et puis na commune Alimete. Ndebisika oyo nazo evrepe musala na Nzambe yango wana. Vu musala vraiment musala ezoka makitoko ezoka ne très bien quand ndenge yozo apprécier ndenge pozo mona. Lelo tozana bato ebele. Bato tozana bango ezana bato ebele lelo bazo révolter. Obazo révolté auprès ya balakisi na bango pona kokende koluka ba bisika to ko banda musala Nzambe eza ba révolte zo sala ma mususu ezana ko kamba mabe mususu ezana ba mauvais pratique mususu ezana ba misala vraiment mabe yango oyo zo sala mutute akosambela son regard ezala likolo ya mabonza or biso nyoso tozo sambela l'appui à Moussala Nzambe faut servir Moussala Nzambe. Donc ça totalement faut ça Moussala Nzambe. Ce qui montre comment viser son appui. Au moins ata ndekonabiso Geazi. Avant d'akili kolo ya bozuya namana suka lango suka kiazwa kimaba. Pona koloba que Moussala non d'abord c'est l'œuvre de l'Éternel. Et puis etika la kawana oyo sala batu. Mais ce monto koloba ka bimi pona contre ya mabonza. Wana eza vraiment za tokobenga Geazi tokobenga Geazi mutu tam ya bima pona évangile amoni que parole était mabe amoni te ba pratique mabe koti nde akoko se changer mais ce qui mutu bima cause ya mabonza vraiment wana zama beto ebi ke lelo ba ebele ba bandi be église lelo ba sa musala lelo à cause ya ba mabonza à cause ba biloko wana beto ebi yango bien mais toko koloba ke biso ce qui tout ça ou tout ça c'est la recommandation de l'Éternel. Ce sont mobali na lingina lo bango kaka mokolo oyo Yesu Kristo azoibisa Jean alobi boy avant ko wangananga soso ko ganga mbala misato mais à part ça tango azoibisa Pierre avant ko owangananga soso oganga mbala misato na zungi mbala moko na parcourir vite pona simba Jean Baptiste nkolo tanga bengaki atindie na désert tanga atindie na désert Jean bandaki kolia bilei mibale na kata désert on na kata désert Jean bandaki kolia mabanki eza biloko soso mobali na miel o miel eza ozo fungola miso or
mabanki eza biloko soso mobali nzoka nde soso aza oyo azoganga yango ete mokolo emonisama. C'est-à-dire avant mokolo eya tango bato baza kolala fo soso asala nini aganga. Or les véritables soso eza nde Jean Baptiste. Avant que bato bayeba ete Yesu azoya esengeli Jean Baptiste asala nini aganga. Or Jean Baptiste c'est un prophète de l'Éternel. Tolingi toloba lelo soso mobali c'est un prophète de l'Éternel azolakisa bato ke mabe eza liboso. C'est-à-dire ya monaka pa yebisi bato ke mabe eza liboso esengeli aganga tango azoganga azobisa bato ete mabe eza liboso. Donc yango na pona soso mobali pona koloba comme un prophète ya koloba ke esengela kaganga yango mona Jésus était un prophète azobisa Pierre yambo tongo etana kosala nini okowanga nanga yambo soso alela. C'est-à-dire quoi comme on a soso tanga leli Pierre a eu repentance. C'est-à-dire ce que soso leli te Pierre moya so repentance c'est ça te yango esenga soso alela o soso tanga leli sintoma moto babenga apôtre moto Jésus atika ki fongola mais tanga leli soso pamba tanga olela Pierre a leli moko pour la kolobete. Cet message c'est profond et c'est vraiment profond et puis comme on est significatif pendant que Ozomona Ndeko Adams c'est quelqu'un qui a hérité a saleli quand même serviteur ya monde mulili et puis nakati ya ngambo wana abengamaki Adams c'était abengamaki enfant mystère tanga zalaki na mokili. C'est-à-dire azalaki na kombo ya enfant mystère aza moto oyo asaleli mulili et puis nkola poniye abimisi na kati ya mulili lelo akomi na ngambo koto. C'est-à-dire azwi bokangolami kokuta na nga na ye ezalaki tour moko esengelaki tena ke na koluka ndeko na nga Patrice pour que aya koyemba tango nake koluka ye nde molisolo moke abisinga lobitala ndeko songolo mwana songolo oraza mwana oya délivrer na kati ya église na ye. Donc à partir na ngonde nazwa contact na ndeko tango nayoka masolo nyonso wana nazwa contact na ndeko Paul Adams. C'est-à-dire comme mona kokangola manaye nde esala malamu pona koyebisa bato lelo. Même si les sorciers qui résident au sein de l'église, au sein du quartier, au sein d'un temps, il y a un message dur que ndeko songola bongwana ki bango pe bazwa isensé ya osanini ya ko bongwana. Moi je suis un prophète na ko lobanini. Kotale les spirituellement, le frère est déjà délivré. Papa et a peut-être pendant que mon beta li solo ya monde mulili et puis tango beta li solo monde mulili o panza ba secret. Il y a monde à moulili et puis monde à moulili tikayo il y a pétété et ça peut y a saninte ceux qui au lobby en cause et tingo sana Jésus te au se perdre parce que nazo biso ke nangonga o monde à moulili za ya côté lema hein Bible zoloba car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre la domination, contre les autorités. C'est-à-dire dans le monde il y a des autorités. Et contre les princes du monde des ténèbres. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Sur ceux qui m'ont témoigné biloko boyazo panza yango. Aussi en famille, aussi en nini. Que vous en avez papa, au kufa. Au piqué crise, ok. Ceux qui m'ont tabongwana te. Mais le kola bongwana, on kola kolobake. Le lengo banako sambusa komonanga. Cette fois-ci na zuyo le kola na soki Paul. Banako témoigner makambo yangai. Et puis nkolo yi moko ko ba ko soutenir. Les frères pour la koloba na mokuse ka bongwana totalement. Au sein de l'église, toko sa ba pratique pa pambate. Omoni soki ntoma Paul asala na mouchoir. Mouchoir wana ezate ye moko alobi na bato bosima mouchoir bobika te. Batunde babanda kwa kozoba mouchoir bosani. Bobika. Ne lilingi ya Pierre. Bato bazo ya bango moko baobika. Mais bango te bakomisa kango ba pratique. Et pas na biso awa. To bimisa bato biloko te. Même batonga te. Même ba ko bimisa bato babiloko na kati nzoto. To sala ka yango te. Mpo Bible zoloba d'abord
la délivrance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, bokangolami, et ça nzambe. Délivrance, c'est ça un motouté. Ozo mon loko côté spirituel, babimisa physiquement. Comment ces choses de côté spirituellement? Mais comme il n'a pas bimé physiquement, ndegeni. Tozo tuna. Ce qui te commis tuna. Moto bazo bimisa isoa lokola ba bimisa moto mbisi na kata lokolo. Ce que tuna lokola moto comme fleuve. Et comme fleuve to comme ni. Obimisa moto libende na kata nzoto moto tuna. Et comme chantier ou bien comme ndegeni. C'est-à-dire, ce que tu dois comprendre, makasi, tu koloba ke biloko ce sont mon fait pratique bato babandi koloba ba sur le belimoka Jésus. Bandi ba tsembela na ngo na lulenge moko mabe pona koloba ke boko sala miracle ata koleka oyo ngala salaki. Mais koleka Jésus c'est parce que c'est Jésus lui-même qui opère les miracles au travers bantoma na Nzambe. Vous comprenez? C'est-à-dire Yesu Christ moko zo sa miracle na nzela bantoma na Nzambe. To koleka na miracle te. Koyemba biso Zamba tia biso ngolu moko ya ko yemba penza boy makasi te, mais la grâce c'est ça que na ba intercession na ba nini quand même to anima kana biso, mais ya ko yemba boy to yemba kate to zana biso wana, c'est-à-dire to zana biso wana na ba intercession na biso neto ko yemba ba intercession ko yemba na biso ba nini songola ba église to yemba kana biso. Mais ko zala penza na ligne ba chanter non. Bon ba bikamu ici moyen ya kotanga yango ezate parce que il y a beaucoup de prodiges. Il y a beaucoup de prodiges o ezabi lembo total ya Nzambe ba o nyoso ba fandi so tali eza dimension que ba uti ko bika loboko na Nzambe. Mais ba biki loboko na Nzambe soko tali de loi mafuta te. Ya eloko te mais ba biki loboko na Nzambe parce que il y a des sœurs au Baza Awa au sein de l'église babiki vraiment faveur ya Nzambe makasi mususu Awa kufelinga mala misatu donc akufi azonga connaissance akufi azonga connaissance donc tout le baboy très bien papa na koko sa babilo ko nate si je prêche à la télévision on va voir même la prophétie hein. Toujours pas prophétie mais il y a côté de la télévision pour na ko prophétiser dit tiens loko likolo ya nini simba télévision simba te biloko wana te place muto azali papa et loko zobikisa muto bible zo ba même Jésus dit c'est ta foi t'a sauvé qu'on dit manayo ndezo bikisa yo place ozawana soki nga na déclarer même si de loin miracle capable à kota na vie na yo et c'est un problème na yebiso que simbe loko songolo non. Le miracle exact kaka lulenga conception moto ozokota moto zo prophéter maman ofani côté songolo na moni ofani na boutique ou lati soutien songolo sous-vêtement songolo te ça c'est pas une prophétie et ça bato bazo luka esprit ya localisation pour la localiser makambo ya bato mais c'est pas une prophétie ozope sa vie. Donc tout ça mutuya na ngote so mutu na mutuya ya prophétie aoya kutami na biso to sambeli pona yi exili et puis même si de loin na télé na ko sambela obiki loboko Nzambe sans aussi ma télévision sans aussi manine bon aussi na poto na aussi misa mutuni so mutu azana poto benga na téléphone na aussi miseni oui merci na zana papa molimo oyo abimisanga papa molimo nanga le pasteur de Lens. Pasteur de Lens. Tous en bon du terme. Normal. Ma camonio sont normal. Parce que pour tout le monde, ko bandande nini na bimande nini na soi vision pour na mona tilelo on est vraiment ensemble. Tout ça très bien makasi. Très bien. Et là tozo boya tozo linga mingi teli kambo ya polémique. Na le bango voir même autrefois sur le il y a télé na le bango vraiment na ko participer na biloko on a été sur la polémique bo nyoso bakumisa Nzambe wana hein bo nyoso bakumisa Nzambe oyo bakumisa Nzambe c'est-à-dire ndolo babo bakumisa Nzambe to sana bango elongo mais oyo ayebaka ke na conscience ne déjà akumisa Nzambe c'est-à-dire to ana elongo te oso comprendre oh vraiment nga na bango nyoso na sepela na bango nyoso mais oya yebi ye moko ka kumisa Nzambe ta yebi son intérieur parce que ngate na ko condamner motema ne moko da condamner ka déjà
kaosala nzambe te. Bien katazo yemba matangi kombo nzambe osala nzambe te. Donc nabo ila mingi, moi je suis un pasteur, je suis un berger. Or le berger a la capacité de supporter ba faiblesse nyonso. C'est un peu ça on a kokolo ba ngwana. Moi na tanga te on a lingi te, tout comme un père. Papa bomba kana kati ya mutema akobota bana 10 maintenant abota 10 aoyeba ke mwana wa mayele te waza boboto sela mais na miso bato boso tunye mwana nani olingaka ko oloba te bande koyo baza sur le terrain ngana ko sepela te na biloko na ce sont des faiblesses papa. Et puis autrement le soeur makasi, tu sais quel musicien, dis-moi quel musicien papa motuna na vraiment na kwa ya nula mais na kwa ya nula pété parce que c'est un motuna moko oyo tokolo banini païenne donc na ko ya nula ngote parce que tant on a yoka babeta ngali solo na cha tembe me balaxinga vidéo et pesanga pasi un pasteur, un homme de Dieu azala neti porte-parole neti nani songolo fan ou azolo bela un musicien mokili. Vraiment c'est honteux. Eza Sony. Sony. Vraiment eza Sony papa. Ngana ko tang d'ailleurs soko otuninga ba kombo ba musicien mokili na biba ngote. Pona yebi atanze mona ba kombo kote. Vous comprenez ça le lendo te, ezorgaite. Na boya ngo na totalité ke lo lenge na sala kate. Na ko komisa pe mutu mokote. Na ozonga sima muke parce que azali teke to collaboraka te, c'est-à-dire ndeko na kati ya ministère hein musala biso to sala mais na kati ya musala biso to sala bato bele babungi parce que mutu muso ko zonga na voix ya mabe pendant ka kolanda biso azonga na voix mususu te to collaboraka to tika ko collaborer ata mukolo mokote ata mukolo mokote na approcher yeto approcher ngate et puis nanalo baboy merci parce que na mutu no tuninga yako pesa moi programme moke biso sambelaka de lundi au dimanche to sambelaka lundi to na prière à combat na 17h na 17h juste et puis mardi to na prière d'intercession mercredi to na culte na biso d'enseignement na 16h30 à 19h. Et puis mon coloya, j'ai dit tout ça, jeudi miracle, jeudi bikam. Mon coloya, vendredi tout ça, on a culte na biso enseignement. Samedi on a visite pour nous mener. Et puis l'enseignement y a pas chaîne. Dimanche tout ça, on a culte na biso. La ligne qui n'a rappelé que, qu'on rappelait le sous-combo, ngai le pasteur Némi Biei Mbuta Soso ya mobali. Numéro ya téléphone angango 089 18 81 345 089 18 81 345. Donc dans balandi na biso numéro yango wana soko moto aningo prendre contact contre ngai na nzela mituna mususu to na manque compréhension toko solola et kozala likam moko ya mala makasi Zambe ya Israël ya lola apambola bandeko nyonso baolanda biso mais pona tina émission na biso na naloba muke bien aimé to simba Nzambe ya solo to landela Nzamba solo tango simba Nzambe kondima na yo nde kobikisa yo ozawana simba kondima en place Nzamba lola opambola yo et puis na oyebisa bandeko nyonso azolanda chaîne na biso bolanda chaîne oyo c'est un chaîne chrétienne où toko sala béni où toko fungwama et ça chaîne moko toko soutenir main dans la main pour que tokende liboso et puis yeba ko télécharger ba mission na biso ba message na biso ekozala likamoko mala makasi Nzambe ya Israël akozanga te kopambola yo yo ozozo message na biso angamu na yo na sengi bikamu Nzambe landala Nzamba miracle pambola na sala prière mokena bandeko nyonso ba olanda message oyo bazala béni et puis bazala peut visiter. Éternel Dieu de grâce, le Dieu de signes,
le Dieu des miracles. Na sengi ngolu et pas quoi l'on s'ambe likolo ndeko nyoso zolanda biso. Père éternel, Dieu de grâce. Où est sa malade à la guéri. Où est sa problème à sa solution. N'a pas déclaré. Où est sa qui mukanda pendant qu'à zolanda message oyo. À son mukanda na combo na kolo Jésus Christ. Oyo Père éternel, Dieu de grâce, ça n'a pas problème au sein à famille. Nkolo ça la dégagé na ba problème wa sanango nzamba Israël je suis ndeko nyoso za na problème mabuta na so déclarer sikoyo ou so libérer mabuta na kombo na ko Yesu Kristo tika puissance ton nzambe et simba ndeko moko na moko so lande l'émission asala béni peut visiter na kombo na ko Yesu Kristo na pamboli pe cameraman na biso na pamboli moto je suis nkolo l'administrateur ya chaîne nzamba lola apambola bandeko nyoso tika nkolo apambola bino. Na sepeli papa Michel na moni lelo chaîne eko visiter biso no bisika et to pesio ba mbote belé place ozali soki ka kozwi numéro na ngano place yango komona nga directement na WhatsApp nde na zela na yango na kozwa pe numéro nomba na moko pour que to ba na ko connecter mosakoli. C'est très bien vraiment Zamba Israël apambola to ebi que to sa vraiment bandeko on est vraiment ensemble et que ça a vraiment essengoli sukat na biso pour na koeba ko solo lisusu et puis na pamboli libota na pamboli pe mama Zambé ya Israël a pambola bino. Merci.